na Baïrou Mutamba Mukula Ngola Kota Progress Azana ba terrain azoteka na prix ya bien terrain ya 20 sur 20 15 sur 20 40 sur 20 aoteka azapena bandaku olingi ndaku ya 2 chambres salon cuisine véranda ezana tanki kuna aoteka ngo ndaku si batonga olingi pe terrain pamba ezali alobi boye soki boza na mbongo ya bien ofuti avance bosali ba papier ozwi sima na obo yokani okosisa mbongo na ye numéro de téléphone na 926 360 467 na bandeli 926 360 467 ou bien 929 88 60 38 somba terrain eza bien olonga na vie ki locataire mama bana mibali ya mire mbunga je vois mon ayo ya bota mibali na famille mbunga grand prêtre mère kuna na moni Gina ya mukolo na moni Karine Nicole Marisa Elizabeth ba mes condoléances na famille mbunga Marisa auti kobungisa mwana na ye agwa do mundu bapesi ba mes condoléances o nyonso ebili bota famille mbunga mama bana mibali leki na ina kombo ya Marisa auti kobungisa mwana na ye ya mobali yango staff nyonso agwa do mundu bapesi ba mes condoléances Elise Pelani motema boboto maman aza bien pena bien Elise Pelani maman na Shaida Kiasiswa Marie maman na Mano Zamba pambola yo mamuke Alita Chamala mupepa sika mufinu kwa kabelo Kiswingi papa na Frekana ya Marlene maman oya kota mapasa Arme silencieuse Makar Landona azalaka na problème na mutute azalaka bien na batu nyonso Makar Landona poto kwenda futuka chini koloba te ya kistungu ya Blandine Makinu papa na Julia David Danela Naba Mapasa mes condoléances na libota ya Clarisse Mabila auta bungisa mama titre film ya ngwana oza 3e partie Jean 3:16 titre film ya ngwana bandeko ya kafufu agwa dumundu apesi bino bambote bele bamama ya wenza kandiero agwa lingi bino mingi papa lopango komesanaka na balokataire te osoko mesani na balokataire mpona kofuta mbongo ndaku ekokoma mwa pasi mpo omesana na bango ndenge moko mpe yo moto nabwakaka kolinga te tomesanaka libanga sololaka babwaki yo ya teke soko mesani na agwa do mundu okomonanga mwana mama leki na bino okomonanga lokola mwana maakulutu moyenga na sepela lisusu eza te oyoki oyebi teke mwa moke wana nazwaka na mabanga esungaka ngai agwa do mundu abotama na 4e mois nabotama le 4 mois ndenge bamama bafetaka 3 mois nga nafetaka 4 mois en tout cas nazana prêt pour nasala nyonso siko ndenge ni mwasi na yo mwasi na nga asana voyage ngai ojo kozala mwasi na nga libela yelingelo bani na ndenge na lingelo na mutema na nga nyango nde na ye nazala les place moko na yo boy chef
Il faut zala prudent vraiment. Ok. Zala prudent. Merci pour na sanga bongo. Ndeko mwana mwasi FC na prince na chef. ABC chef zala prudent. Tobi misala mwana mwasi oyo. Bandeko mwana mwasi oyo bandaki bo mwana nazalaki makambo mabe. Tina kimukolo. Ndako oyo za chaleur makasi. Nazokanisa pesa totiki nani kuna kofo izopela kuna. Nakanisi yango te. Izasuri? Mwana wake wapi? Na mnita boye ya kozala wapi sio atiki biso kaka boye. Tika na tala ina. Gift. Kasoluka gift. Wana usopela moto na komune gift. Yenda asoluka. Tuibi deja misala mwana mwasi oyo. Ake wapi? Mwana mwasi asa wapi? Tomoni pepe. Kuna bazali kosimba. Papa pache loboko. Basimbi ye pasimbi. Dance oyo. Zamba sunga. Bandeko film oyo ekote ya biso makasi na ba pasteur na biso bandimi ekote ya biso tosalela kanzambe na solo bote tokwesa mate parce que nzamba lakisane makambo na ndenge mutu akomprena te. Job 33 obandi na 14 okoma na 15 okomona ngo mais mutu balakisi akomprena te. Papa izeleki pasteur aloti ndoto bazo simba epa mwana mwasi moko boye ndina nguyu nene ngo mtoto mwana na tete mini monoso ya mabe ya mbindo wolinge kote la ngabo na buletira ngo na lobeli yango na tele mili yango pe kiti na langue comme le ba langue biso to interprète langue te. Journée madame pasteur. Don't tell me you don't recognize me. Ko yebisa ngate ke oso reconnaître ngate. Naza insister pona yo. Nini? Siko nini yango nakosala? So you see, I have a pasteur komo kweso komela ngai. So I was wondering if I can. Na lobaki foka na za peni na mutu na nzambe. Estoma. Nzambe nangu ya nyonso. Tuma mibeko ni amelali nyosa mabeso kota na estoma oyo. Nabondeli yango pe na nyati yango na koma na Yesu. Bazokanga pasteur mono. Yes, ça va passer. Le sambo est changé. Est-ce qu'à quoi ça mis toi à quoi ça mis to landa film. Mwana mabala zobeta na porte. Good afternoon, my dear. Bonne tarde. Ndenge nini? Mama na sama lamu. Is Gift at home? Na uti na ndako. Gift asaliawa. I've been trying to reach her phone, but it's off. Me ayebi singa kazawa sikwake wapi? Biso pe tozotumisa mamingi pona ye. Phone is not connecting. Toyebi te aza wapi donc biso pe tozotumisa. Does it know she's not at home? Est-ce que asa na ndako te? So kazala ka wantina na yebi so kazali. Where she was going. Na yebi te place akei. Il faut luka ye. Like her. Isa malamu te boy. Akokende wapi? Anyway, wherever she will be now, she should be on. Nakanisi place akozala yo koyeba. In a hurry, my dear. I will beg you to come in. Sikokota na ndako vanda tanga kokoma yo ozela ye po bosolola. I think I better. Bon, nakanisi ifo na zonga. Nakoya susu moko. Okay. I will let her know that you came. Okay, tanga koya na koyebisa ye. Okay, merci maman. Botika la malamu. Bandeko aiko luka mwasi ne epa na mama na bango. Mama lobi ke mwasi asate. You never said you're not at home. Mama lobi usana ndako. I've been in my room. Te na saki na chambre na ngai. They're not aware that I've been. Na banako nazolinga te koswana bango. You came to find me. Uliko tala ngai. Muyibi ke songa na moni te na zana kimya te. I guess the network. Tiko ngape na yebi. Where are we going? Siko ndenge nini?
Nkaka yo. No, somewhere very interesting. Oh, ebi que naza vraiment intéressé pour na yo. Ok, babimi. Bandeko, aye kotala mwasi na ye, balobi ke mwasi asate. Tango kaso bima boy. Mwasi abimeli ye. Invisible comme invisible. Oh, na sepeli makasi. Osa chéri na ngai. Oh, za secret makasi. Tired, you say? En tout cas, Don't say you're getting more experienced. Like, mais non solo ba ke comme na expérience zo matakaka. Il faut que ça la bongo. Flattered. Yango. now you see what you've been missing. Na ozo se rappelle ce qu'on dit nango ikoki ko sala. Really, I've been missing. Na yebi pona sala nyoso pona yo. Ah, ndenge sala kaka. Alobi asa secret makasi. Bien na secret. Mais là chez secret belé, ce que linga basi a secret. Maman pe na hôpital asa malade. Depuis tout le monde a qui mbeli et kota qui est na deuxième partie. Maman soko wa fongola miso te. Miso maman tika kaka polele loko la guarda. Nakati ya hôpital. Même bango moko ba docteur baso tumisa na ka maman. Nani ba yamba ka boiti. Mais ekomeli bango. Il faut ba bundana. Please, doctor. Docteur Limsa. Sikunengi nini kana ye? Kana ye. Monsieur. Nga vraiment na sa tudo makasi. How can you say that? Nene ko loba ke yo sana tudo. Soki yo sana confusion biso siko to ko suka ndenge nini? You're a medical doctor. Yo sa docteur yo mto ko sala nyusu pona biso. Yo mto ko ndeni pete mama nanga. But you're telling me you are. Siko zo ebisanga ko sana confusion siko biso to suka ndenge. It is because it's not what you Oyebi eza pona likambo moko boye na mona te. Doctor, what are you talking about? Nini yango solo ba? I'm afraid, sir, it is introphysical problem. We eloko eza makambo moko ya monda molili. Yes, it's it. En tout cas eza makambo mona molili. Mo bunga yango na ba pasteur. Doctor, anything else? Est-ce que il est sérieux? Ah, docteur atini bango babenga pasteur. Babunga nango na pasteur. Siko ifo azwa pasteur malamu. Bakamushe senga musala nzambe. Did I write to you? Tata benga pasteur ko? Ya yango ka ifo to sala. Bande Kobanga te agwa papa. mwana mwasi akwesaki pasteur ta pasteur na biso yeyo. Pasteur na biso yeyo bande ko kufi. Dole na pasteur. Yango pasteur azana nguya te to ndenge nini? Ba pasteur a mokili. Ndeko nanga mosala nzambe. Pona nzela moko soko lingo sala nzambe na solo. Soko lingo sala nzambe te zano na ba aventure. Ke osangisa. Mais numéro réseau likate bondenge ni. What's the problem? Problème ni na na pasteur. Pasteur bate. Pasteur problème est quoi lui? Just coffee mistake, bro. It's not. Ya ko tipanga na confusion ni susu. Pasteur. That can't be possible. How? Mais nini pasteur ko tsona confusion? Ndenge nini? They say that he just got in his office. Ngana kanisi po yo ezaka misala mubutu ezo sala boye. With blood in his mouth. Jesus. Makila o komo so pana boye za bien te. Oh, Nzambe. Why is that everywhere? Pona nini liwe komi partout boye. Oh my God. Yo Nzambe na ngai. Bandeko mama oyo mbeli ekotaki ye abando pekisa mwana ne ya mobali akangana na mwana mwasi wana te. Mwana mobali azoyeba teke bisala sala wana esa ya mwasi oyo azobima na ye oyo alingi. How did you get to know we're here? Nini nokoteli yao? Nayokesangwa mama yango nde nayeli. Exactly what really did happen. Iteka nini yango ezokomela ye? I don't just know. Nga nayebi te. Seriously, I am confused. Nga pe naza na The only confusion. thing I know now is that my mother is dead. Mama na nga donc akomi lokola mutu moko akufi. She's just lying there. Donc azaka lokola mutu awe kaka boye. The only thing she could say is that Eloko moko te akoloba lisusu ezali. is the problem. Problème na ye donc ekomi différent. Tozo comprendre yango susu te. And he called back. All we heard is that the Tango tozobenga mutu na nzambe mpe ezosimba kaka te. Soko yebaka mutu abomi pasteur. Eza sérieux makambo. Nga nazo comprendre yango susu te. Ngai nga mpe nazo comprendre yango susu te ka boye.
nyonso kaka ekomi kaka mabe boye basoso esomona na te. Wait, Oui, ça what vraiment. happened to him? Nini ekokomela ye? No, Nga nayebi te. we heard he was found in his office lying dead. Ezalaki kola mwa liwa moko boye ekoti na nzela na ye. Ah, Wonders shall never end. Nzambe akotika yango te. Stanley, Stanley, I feel so sorry for you. nga naza vraiment désolé mpo na You ye. just take a walk, you know what? Il faut tokende tolonga nani awa tokesolola. Ah, mwana mobali. You think so? Ozokanisa bongo? Esa bongo. Tokende. Mwana mobali bazali ko maltraiter mama na ye na fiancé na ye. Fiancé kaka oyo azui. Ye mtazo maltraiter. Praise the Lord. Bonde la Nzambe. Praise Master Jesus. Ubunsambe la Jésus. Pastor, you don't know how happy I was. Pasteur, oyebi te ndenge naza na esengene na moni I yo. was the happiest man on earth. Esengo makasi na mbunda kokuta na yo boye. Likewise me. Tika ete obondela makasi pona biso. Tina Weeks. Pona ndeko na nga pe ya mwasi sala makasi pasteur. Once again, Pastor, you are highly welcome. sir. Pasteur, ezala boye malamu na ndako oyo. Much. I really appreciate all of you. Na ye awa mpona kosunga bino mpe naza na esengo. I want to believe that Na ningi na kanisa reason te. for sending me to this place. Boyebi bobengisinga awa mpona solution na bino. Completely use me once again. Nakanisi ntango bozinga bokozwanga susu. Pastor Elijah's death, Mpona liwa wana. a great loss. Tika ete Nzambe alimisa ngo. The good Lord Nzambe oyo ya malamu asungaka bana na ye. Amen. Nzambe oyo ya malamu asungaka Pastor bana na ye. Elijah was actually a great man of God. Nga nazali awa naza mutu moko monene mutu ya Nzambe makasi. I know we all will definitely miss him. Nayebi badefinite nyonso ya bato. But I have good news for you. Mais ifo nakende kuna mpona bondela epa na ye. And the good news is this. Mpe banouvelle ya malamu We ekoya. all Mpe nyonso ekozala malamu. with him in heaven. Nyonso ekokomeleka kitoko. On the Amen. day the trumpet shall sound. Parce que Nzambe akoniata nyonso ya binyateli ya Satana. Akobundisa ngo. I think we shall be on our way. Nakanisi boza deja na esengo. Ifo nakende na ngai. Botikala malamu. Ok, pasteur, kende malamu. Kende malamu, merci pasteur. Ok, pasteur. Ah, pasteur auto sala losambo azozonga. Kuna pe tomoni banani bazokota bauti bulu bango. Tala ndenge balati. Eza bongo kaka totya na losambo. Kubanga te. Kubanga te. Oh, Nzambe nanga. That's my first father. Oh, wana papa nanga. Finished. Oh. Yeah. What is the meaning of this? Nina ngwe linge loba oyo bolati boy. Why are you dressed like this? Pona nini olati boy? Hi, Daddy. Oh, mama. Where have you been? We have been looking for you. Yo uti wapi kutubana lukayo? And there was nobody. Ah, na uti nanga biyenga nanga mbeta mwa kopo nanga banini azozonga. Pesi ko 2 days. lelo na sabo dejo nanga libana na sana esengo. That's Na uti na ba camarade nanga oyo. Daddy. Nenge bino pe bozana batu na bino kuna botika la biso toke na biso. Okay, biso to continue biyenga na biso. Papa kwa mweko. Papa kamwe. Mwana lobi to continue biyenga. Bino ndenge bozo sala biyenga na pasteur. Est-ce que pasteur aye biyenga to ni? devil is a liar. Demo sataza mokosi. My daughter. Nyonso azosala mpona mwana na ngai. Mercy. Ifo elongwa. Sataza mokosi ya Is that solo. actually your daughter? Aza mwana ndo actuellement. That is my daughter. Azali mwana na ngai. Help her, oh God. Oh Nzambe. Brigadier! Na bandisi nyonso. Alusa mwango pe ekati nango. Anyway, Eloko mute. I think that's all for now. Nakanisa ekozala malamu. On my way. Tika bango bakende bakozonga. Na kombo na Yesu na nguya. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Ah, Brother Raphael, bon papa. this is not going to be an easy battle. Oyo eza pa kamoko contraire, eza kamoko ya pasi. Eza deja na boko ya Satana. Pastor, Pasteur, I trying to say that it's not ordinary. nga nazomona izali kamoko tokomitimisa ngo te. There are forces
behind this. eza makambo temo batu balati yango. Yes. Oui. Yes. Oui. We need more prayers. eza senga ba délivrance belé. The Most High God, the God of the Lion of the tribe of Judah. Oh, nzambe wazali ni ya tribu de Juda. Apesa kimia. Is that clear? Amen. Let us Exactement. Tosambela. Pasteur Asolo ogoye baye. Pasteur Alukute pe ogoye baye. Mais faut zalana molimo sana. Ba komo ko sape biso mwa mingi na balanga. Oyebi te nini yango balobi. Sina. Ndenge nini ozolia te? Oyo nazala posa koyebisa yo. Na prometaki ngai moko ifo nazala malamu na vie na ngai. Bisiko vie na ngai ezotambola au contraire. Okondimaka epa motu wana oyo nazalaki na ye po ekwesaka boye. Bamonyesi aprometaki ngai akokisi yango te. Nini? Nini yango ozobisa nga? Yango nde ozote koma na confusion na motu. Tala eza nango bêtise te, eza nango mpe mabe te. Eza nango mpe connerie te. Oh? Ndenge nini? Mpona nini? Nini yango kaka? Nalingi nzambe asunga ngai nazwa motu moko avi na ngai. Nalakisa ngai nini yango nakoki kosala. Amen. Bon, lia tokosolola nango après. Okolia. Te komitungisa te mpona bilia. Nga nazomitungisa mpona vi na ngai. Nalingi ke nzambe asunga ngai. I just feel like it's the end of the world for me. Tala nazosanti na nyonso ozokanisa mpona ngai. For this faith. Pe ozosala nga malamu. I wish the ground would just open up and nakanisa ofongoli banzala nga nyonso. It's obvious that the man will not allow his son to marry. Mais vérité eza ke mama na nga kolinga susi te ke nga nazala na yo. Permit me to ask, what's the fuse about? Permette nga natuna mpona nini ozolobela nga boye. Why are you disturbing yourself over a mpona nini ozokomitungisa yo moko damn about you? mpona makambo oyo ezokomela yo. Let me ask you. Tika nga natuna yo. What do you stand to gain by marrying that nini yango ozali kokanisa mpona kozwa son? People that will put your life in prison nga nakokomisa vi na yo bien kitoko koleka nyonso of this world. mpona makambo oyo. Don't you know what it means to marry into that? kokanisa te ke soko bali kokoma bien. Every move you make, nyonso bamouvement nyonso ezalaka nango malamu. Be monitored. Mais eza bien pe soko tosala mbongo na malamu pe. You will not be able to enjoy the beautiful things of this world. nakanisi okolinga biloko malamu na vi na yo. Wake up. Wake up. Lamuka, lamuka. And what's the reality now? Ezali réalité. Eza réalité. Jackson is a young, vibrant, wealthy. Ozala lokola moi jeune fille moko boye azo vibrer makasi. If you ask me, if you have to lose that soki otoninga ke ndenge nini ozali kopedre boye. Man, I think you should do that. Atuka nakanisi yo pe soko okoma lokola ngo kosala ngo. Open your eye. Fungola miso na yo. Anyway, that's not the reason why I called you up today. Yango nde nabengisi yo awa. Tomorrow. Pona sungaka yo. Why do you need my help? Olingi osunganga? Well, Oui. it's my birthday. Nalingi lelo ezali pe journée anniversaire na ngai. Around, and I want you to help me too. Nalingi osunga ngai. Brother, I don't want you to lack anything. Nalingi te ke osanga pe eloko moko boye. Nini? Yeah, my friends. I'm going to pick them up at the airport. Nazokende zwa bakamarade na ngai po tozala na anniversaire na ngai. Before I come. So Ok, yo pe ifo ozala na ngai. don't worry about anything. Komitungisa te mpo na biloko nga moko na busulu. I need money to make things right. nakanisi biloko nyonso ekoma nango bien. azwili ye mbongo ebele apesi ye komitungisa te nyonso ekozala bien. Girl, I don't understand you. nazo comprendre yo te. Your parents are very, very poor, and nga naza vraiment pauvre mais yo ndenge nini ozozwa mbongo ebele eza mpona sepelisa babesoin na yo. Great master. Grand maître.
I bow before thee. Na ye liboso na yo. Oh boye malamu mwana na ngai. Namoni nyoso ozali kosenga. Master. Lelo ezali 24e jour année anniversaire na ngai. Sana mokili. And I humbly ask. Nasenga ka nyonso na simplicité nyonso pa na yo. Some of us alone. Pe nyonso nasenga ka pa na yo pesa nga. Bien sûr. Na félicité yo na ba nyonso zo sala plus po na ngai. Pe na milimo zo pesa ngai. C'est ka mwana mwasi. Yo. Aha. Atindi bango. Bandeko ona kata cimetière. Osambelaka mingi. Ndenge mama Yvette mwasa papa Jingongo asambelaka mingi na komba. Na kafufu. Abimisi mutumoko. Abimisi ya mibale. Mutomisatu yo azobima. Ya minei pe ya mitano. Pharmacie Garcia eba ya papa Delta na Kanyero. Pene église à Komba. Florence Mangala, Mama Fololo, mwasi ya papa Michel Mayenche. Kobangati, Mama Nagracia, Chancel, Carlos, Claudine. Salon de coiffure. Florence, kuna maître Lia Mutasalaka. Ya batu ya Mama Timba. 5 personnes babimi. Bazo seka. Basepeli pote baye na mokili. Bauche pasata na kuna pomoni yango bisoni. Ndenge atindi bango. Commandant John Kennedy Smiper, soda poto. Sœur Mathilde Kilaba na Kamfufu. Maman na Naomi na Gracia. Adela, 7 étoiles Machina. Bandeko mokili tozo vivre pour kozala mayele. Eza na bato miso baza na mokili o me basa ya mokili oyo te. Baya spirituellement. Même kolinga mwasi po mayele, même kolinga be mobali. Yango moni lelo ba jeune bazo kufa na ba âge moko ya mike. 30 35 40 ans mutakufi. 25 à 30 ans, 28 ans, mutazo kufa avant l'âge. Parce que bato mituzo sangana na bango nzoto baza bato monde ote. Ipoza la ke kingende konanga situ makambo ya kosangisaka nzoto. Izana basi mituzo balingi mibali ya mbongo me mutu nzozo ka mbongo ne na ndenga mabe. Tanga bimaka na ya tikela ke ba mababe makambe belebele yo po lingi mwasi sa o vérifier obima na ye. Ba malédiction pe kota yo makambe simbaka te ba faire ke na kaso liboso te okoma kokanga bandoki na famille nzoka yo moko za ndoki ya vie na yo. I am very, very worried. En tout cas nazali makasi. Telling anybody her whereabouts. Ndenge nini atiki kaka biso boye bisiko azo accessible eloko mususu te pona ngo. She said she was going to the airport to pick up some friends. Na kanisi ayebisanga ke akezo ba camarade na ye. When did she start keeping classic? Mais akezo ba camarade na wapi? Stanley. Stanley. Are you sure she's telling the truth? Okomi ko suspecter mwasi nao? Ngai tipona yo ifo yeba makambo ndenge zotamwa. No. Nazo yeba te ndenge atika biso kala. Oh Jésus. Ah, kuna pe mwasi ya koti. Oh, ndendeni. We kept us waiting. Oh, tubana zelo makasi. Come on, baby. Oh, yaka bibi. Oh, komi tukusati. En tout cas, tuzangi vraiment makasi. Oh, merci beaucoup. Bovanda. Oh, ba camarade. Bato oyo. Auti ko so bango na monde à ténèbres. Tala nenge bazokota na mbote bazopesa te. Bandeko, 5 personnes auti ko so. Yo komona basa kitoko nzoka bauti na ténèbres. Wow. Their friends are smashing. Ah, ba camarade na yo. Oh, baza kitoko. I'm Jackson. Oh, baza relax makasi. This is so beautiful. Tuke za kitoko to sepela. Ndenge nini bozo boye chéri nanga. Ah, asimbi. Someone give me G.
Est-ce que bakolo balanga G? Say I. Bolo ba I. And do you know F? Est-ce que boyebi F? Can someone say T? Bolo ba tik. Ah. Bolo bananga ebele. Baso célébrer anniversaire. Awa botama le 4 mois. Babe na fota anniversaire na ngai. Loboko lokolo. Eza nzembo nzambe te. Eza pe ya mokili te. Eza ya katikati. Ebetisa mozoli bakute Agwa du Mundu International, président fondateur. Papa Banebele Polo Kitoko pe. Le 4 mois dans la botama. Agwa nela binofo. Mama bata agwa du Mundu. Mwasi bisenga seka. Mwasi biseka seka. Mwasi batatu wache. Badombadi. Mwasi batatu wache. Bandeko anniversaire. Bazo sepela. Lobina bolia. Abotana mi balebele. Ozobe bisa persona ni kile la kanda kuye moko. Sasa kama ndokota mi bali kuna te. Kutala kanda kuye moko momi. Mwasa boya lo sambo momi. Zela lo sambo ke ni na mama na ye kuna biki sama. Mwasa linga kabelo. Momi siro la mama. Atika ratolo libanda. Zoto lo kona papa. Linga bilo kwa mikuse. Zote za kuna papa. Alinga bilo kwa mikuse. Momi. Alinga kwa mibela sasa. Momi. Jérémie number 1 Imbondiang d'Africa. Saoudien Chimbulu na Petrangol, autrement du général Tanyama. Laurent Toudou Menayam Obama. Sa petite sœur propre. Mon commandant, c'est Soukoulatou. Où met la mon commandant? Commandant Skouriou. Mon Konjama Pinga. Second commandant de la municipale à Soyo. Chef Ngangula. Motola Nzambe. Frère Rodrigue Dimosi. Paul le sénateur. Staff nyonso ya prophète Jérémie number 1. Ba mama ya la Colombe. Ba mama ya Fatima. Toujours liboso. Botama na famille Mbumba. Osepela. Bandeko awa bazo fêter anniversaire. Makarla Ndona. Kabele tikala nyela maboko na yo. Elisepela ni motema moboto. Papa na pregana kisungi ya Marlene. Ya Kistungu. Chef Federico. Na panga panga. Mete tora kaza. Batika yo. Maître Lou. Kilo ya mboka. Ah, la woni DJ Emani. My grande. International ya Tatiana. International. Papa na Alpina Bertina. Papa na Prince Brademas. Na Princesse Dorciel. Mamouke Alita Chamalae. Finu Pakabelo. Charlita Ingara Bameto. Nena ngamoko Maria Kaleki balobi petango na quartier Bebele. Babenga kaye kutu Matabela. Mama agwa lelo binombo. Agwa botama le 4 mois. Yango bokono la mbule kono beta mingi parce que za mokolo anniversaire na ngai. Iche
Emani ya bato ya Tatiana. Top Emani ya Tatiana. Tozo mata. Mama Makoma yaya mwasi ya papa Thomas Elukauma na kafuku na rua kapamu mama na Bobe na Shana Gracia mama na Kapiat na ya Touré mwasi ya Ismaël Touré yele kusu mama Tomola mwasi ya Zana Chibele yele kusu Situliebo Sodalenda Situliebo Sodalenda boss de boss na kafufu ya bato ya Mubiala Embo Omega Bosipa te Bibishe Lorette Kasa sorte ya bato ya papa Prince Pamela ya bato ya papa Didier Komanda Mai Kasa Maya mokonzi ya patrouille na kafufu Komanda Mai. Bandeko tomoni kuna prophète. Toyebi prophète au début na première na deuxième partie na biso. Batinda ina mokili. Bible lobi na Jean 3:16. Weke nzambe alingaki mpenza mokili mingi atindelaki biso mwana Yesu. Oyo kondime akufa te me asala nini? Azwa bomoi na seko. Siko bango batindi prophète. Prophète aya na mokili na mission. Me akomisa makalokola aza ya Nzambe, me aza ya Nzambe te. Bibele bibotika nyonso eboke esika moko mokolo bilaka moko ya. Ye moko koyeba wapi ya kotika, pe wapi oyo ya kopikola. Zala esiki na basali. Ebele bakoti ba science, me bakobelelaka Yesu. Olinga oyeba wapi ya bien, wapi ya faux. Keba na bisambela sambela. Bishanja ba église bikota na ba église makamesa ya kobeba na ntango tokomi Matthieu 7:21 à 23 ba nyonso te balobaka Jésus Seigneur Seigneur baza ya ngai Bible mutelobi yango grand messager à grand maître lelo Pesu pouvoir mususu nguye mata. Olingi to kumsakala kombo ya grand maître. Peo salaka na biso elongo. Na kosalela ka kombo kaka tina suka. Ikomi ngonga na perfectionner misala na yo. Grand maître. Grand maître, merci. Berry Poupou Carlos, international d'Angola. Boss Berry Poupou Carlos, international d'Angola. Oumela, babote tu vas à Guadeloupe. Abel les grand maître. Alors, vite, on a coquin, on a perfectionné, Isala na yo, Baksanguya. Nini ko salama. Tomoni mama vani na salon pe papa za ko bibi. Merci. Ovandi ya okaka bongo. Ashura respond. Nini ngo kaka mabe. She has not returned and I'm so worried. Tala mwana nana zongi te. Nazanga susupo na. Meet in the night like this. Depuis akedaki tera bwazo kuzonga te. Oyebi lesha koli. You remember she told us that a friend of hers volunteered. I am saying to côté à Kéi, mais côté à Kéi, pour que les gens soient à Zotana. Vous avez un gosse, Tana est au commis. La ça moi aussi. Don't worry yourself. La commis tout ça c'est. N'engagez la commis tout ça c'est parce que ça quand moi na moko moi. Ah. Maman je banga la moi na moi. Oga seke ya zama yele beloko le kayi tabota. Ndenge ni de gojo de vous porter la catan. Il tourne déjà 23h.
Maman naza désolé. Tout ça qui n'a pas camarade n'a pas ce jour adversaire. Désolé, c'était ma 23h. Heureusement, on a été air commis. You kept me so worried. Il faut que on anda contexte na tongo. Oui, je sais qu'à era malamu. On a eu ça qui comme tout ça té. Parce qu'il y a eu des gens qui sont sala. Que non là, comme tout ça té pour na mwana. Tala toka un toke là. Yo pe que non là. Kende là. O ndio ko limete mananga bo. Mwana oyo azotumisaka makasi. Mama azobandelela ye yo amona aza na misala mabe monde ya ténèbre ayebe mbele koleka mama oyo alimwaka. Mama yebiki mwana ana chambre aye olala mais mwana evoke alimwa aleki famille na bango nyonso na pouvoir. Si tout ce qu'on a entendu, oh bien, boyé malamu. La chambre ça combien? Et ça 10 000 naira. I want 5 rooms. 5 comme ça la combien? 5. We're having a party nearby and na ingine za 5 chambres. Okay, that would be 5 pour ça là. Ah, pour ça la 50 000 naira. Mana mobile azumbo kwa pesi 50 000 naira. Ali occupé 5 chambres. Baby. Still never you said you love something. Na nebi ke ojo linga makasi. Ngana linga kamachi makasi. Na linga ndembo. Motema na yo. Nazo comprendre yo shit. Olio lo bani akaride. Tembe. Ah, abendi motema mobile. Abendi motema. Voilà, mais le bon temps, le magoye, le bon temps, manchaka ba couleur belé belé ba bleu ba rouge ba noir. Manchaka c'est la couleur bébé. Oh, c'est rouge, tu es man, tu es rouge, mais tu es noir noir. Mais yo tu manchaka ba couleur belé, muso tu es rouge, muso tu es noir. Parce que muso faut otala na pona kolinga. Nini ezo salama. Ba to ba uta na monde ya ténèbres. Gift mwana mosana ndoki mutayana bango. Makambo nini ezosalama bandeko. Bandeko sima ya kobima na ye abimi na ye sima bomi. Gift na monde atene bayaka na bana basi na bana mibali. Bayaki na ba hotel bafuti ba chambre baye na basi miso baye na mibali. Bazoboma moko na moko. Come on to me, baby. Yaka bébé, yaka pananga bébé. Allô, vous l'avez pas. Ah? Baby. Ah? Où c'est vous? Baby. Bébé. Non, je comprends pas du tout. Bébé. Bébé. Baby. Mais c'est là bouton sali ko kokisa makaka. Ndenge basengaki. Basu motema. Ndeko mobali ndeko mwasi sala kenge na mokili. Batini ngo ba mettre na bango. Nani ozo vivre na ye. Bino basi bolinga mibali ya bambongo ebele bisika bazo bambongo boyebi te. Sambela nzamba kuso na mbala mbongo me ya bien. Oko kutena wa na ko dine be mukuse. Olingi mwasa jo manzaka ba kule ebele. Batatu wa mtoto mobimba. Salama yele ndeko mobali. Vina yo kokenda fa otiki kuba de mini na kuba de bombo otiki chandula vi eza elengi na kovivre batu ya hotel ndenge ezalaka to okoki na hotel babimaka 8h bamsomaka 7h ndenge ntongo etanaki kala bato baobima te baye na chambre batala messier ah, oh ngambo mutu hotel oh ngambo ya mutu hotel Marakundi. mwana mwasi bi akendaki mama yebi kaka alalaki
nzoka bimaki na esprit. Daughter of Lucifer. Yes, kwa zombi. Mama ibiga mwana na chambre alali. Abibi pe lowa mutalala kisiko alamuki. Alobi masiko na salon mama yona yota la mwana ne. Est-ce que ça malam? C'est naza kolemba mama. You're so tired. Oza kolemba. Are you feeling hungry? Tala, I so comprendre te. So can I go and get you food? Est-ce que na koti le bilia? It's okay. Okay. I'll get you food, okay? Okay, nazo ke sale lomo iloka kolia. Maman lobi nazo comprendre yo te. Est-ce que na koti le iloka kolia? Okay, tika na bongsa na drana chela yo, na zipa yo. Tongo tani alala lisusu. Nzoka alala kite bitika usi le do na odi le tabutu. Akote kona kofi pala lala te. Le wana na buto kenda ka wapi? Boyi mo kilo ya ba pongi. Mwana zali koseka mama na ye. Mama zoko bitumisa mingi pona mwana oyo. Ekasi mwana ngo aza mwana butu. Tule na filme na biso tomoni ba police bakoti la kati ya hotel. Ndenge kaka zalaka ke likame kwe ifo babenga la police. Ba investigador ba ya po batala nini yango ko salami. He go give you pikin. From back go collect am go. Bazo kana ba chambre nyot. Bazo ke tala kaka. John Foto na Kamfupo. Mokonja ba photographe nyonso na Kamfupo. John Foto. I no need am. John Foto ole azalani awazwa photo na ye na sate. Dommage. Nyegi nwa o mesia oga naragi ala wacha kan ni nyegi nwa wetisi bia weri bande ko popo so fo mate pe naragi a ho mesia oga naragi ala wacha Carlos reine du comprador Carlos cheroge chuku kama soya ge nyegi nwa o Boss Carlos reine dos comprador. Kala ngana za effrayé pour na kao comme libiso. Oh, c'est terrible. Are you seeing the names of those that want people to Olingala ba o ezali bala liboso na hotel na bino. I don't know how to explain this mystery. Ngana yebite ndenge libiso ya bokisa makana na hotel na bino. Nana sabomana uko mikitumsa makasi pona bango. It wasn't the girl that hosted the party here. Bayake wana basi mesiko ya tikali. No, it was a man. Parce que mobile ya tikali ni mwasi yake. Est-ce que usasi na makambo? Well, okay. Our investigation still go on. Nous devons toujours investir makambo oyo pour ba neng tukosala. Thank you so much. Merci beaucoup. Baso investir po bayeba ndenge ni bakosala. Kuna pe tusoma na police so bimana mutu akangi. Ngende salini. Menini ngo asali problema. Yo usala ukoloba tengana za mtu na kutuna hivi. Tana kutuna ya pesa ngapi yangu. Token. Nasali le côté. Officier. Ah mwana mobali akangami. Likambo salite akangami nango. Ndenge zala nango kaka. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Dimela kanzambe na makapu kolo asuka biso. Komoni jipu moko kuno soya ya kitoko. Komoni papa kiti na mutuka. Ninka boyebi babos balinga kota bisika moko ya kitoko. Azo la portière. Bandeko. Mwana mwasi akomi vedette. Bendi melanga akomi vedette. Akomi nepebo bilinga lilinga. Donc bilinga linga akomi na mutumu. Papa openda monika zi mwasi kozanga koyeba liwa ya ndambo.
See, maybe I'm completely happy. Kala oza opportunité Time we pour have time like this to stay together. en tout cas na ziko na kozata kofana na yo elongo boye. Happiness excluded me. Pona yo zali bonheur pona ngai. That's my problem. Ndenge nini nyoso kokoma malamu te? Well, okay. It's my pleasure. Eza plaisir pona ngai. When are you inviting me to your house? Mokolo nyoko invite nga na ndako na yo. Na ndako na nga. That will be when my wife might have traveled out. Tango mwasi na nga ko voyager na mboka. Pona nini? Are you afraid to introduce me as your Est-ce que ozo banga ko lakisa nga lokola camarade na yo? You said you love me. Ndenge wana solo bakolinganga. No, I love you. Nalinga yo. Nalinga coming. The problem is that I don't want to step myself so low. Siko problem ezate na zolinga tena ko tsabulu yeke na ndako na ngai. Oh, you call that risk? Ozo benga ngo risk. Risk? No, I don't know how you feel about it. Na yebi tendingo zo kisantir pona ngo. The mother of my children. Maza mama bana na ngai. I believe that such introduction, my brother. Siko na zolinga tena bemsa trouble ka epo na me matrouble pa na ye. Hold my hands. Simba loboko na ngai. Kobanga te kokima te kolenga te. Mobali asepeli. Azo simba loboko ya mwasi. Na toto ki ya kanisa zo sima na bolingo e. Bande ko balimwe. O makanisa na ya deki. Azongi susu. Bande ko mwana mwasi asimbi patron balimwe. Parce que ebike mutune azali koleka. Koma zane mutu abisala sa pe patron comprendre. Agua du Mundo International. 4e partie. Bandeko oyo eza 4e partie. Agua du Mundo lokola papa azopesa ba mekondoléance na libota ya famille Mbunga moko na bango na kombo ya Mariza auti kobungisa mwana na ye. Yango agwa pesi ba mekondoléance na libota ya famille Mbunga leki na ye na kombo ya Mariza Mbunga auti kobungisa mwana na ye ya mobali autaki kokufa. Papa na Bregana ya Marlene, mama oya bota mapasa da kistungu ya Blandine Makinu, Makarla Ndona arme silencieuse. Azanga na problème na mutu te kote kwenda kutoka Dubai Chine kuto koloba te. Jantina mutu nyonso Makarla Ndona. Mama bana mibali ya Mireille Mbunga na famille Mbunga. Betama na famille Mbunga osepela kuna na moni Nicole Karine Marisa ya Jina ya Mukolo ya Mireille Mbunga oumela. Alika chamala mamuke mufinuku akabele mupepa sika mamuke. Elize Pelani motema malamu aza bien. Aza malamu Elize Pelani. Kasi ya siswa Marie mama na mano mama moko malamu mingi. Batikela nga bino ya siswa Marie mama na mano. Moninga ya Elize Pelani mama na Shaida motema boboto. The boss. Berry Boubou Carlos. Berry Boubou Carlos. Boss le boss. See, baby, I'm completely happy. Lucifer. Ah. Wait. Kosa lango te. What's up now? Nini yango kaka mabe? What's the meaning of this? Pona nini okomi bo? Oh, yebi ketana zano ipona sepela ka. I know, but wait. Na There's a yebi. problem. Siko nazana problem. Problem? Problem, wait till I... Problem nini yango osanango? Okay, I know it's money. Siko na yebi ozanga hii. Okay, komitu usate. Wait. Zela nanu. Just listen to me. Yokanga nanu. Okay. Okay? Yes. Nalingina yoka yo. Ngai I missed my period. nazomona susu makambo na ngai namonaka te. Ba periode ezomona na te alobi. Elingi eloba nini?
I'm pregnant. Nazana Zem. Thank you. Hey. Well, Oh. it's not a big deal. Emeza nango likambote. Single ladies get pregnant. Soko zana Zemi eza nango problème te. Mwana mwasi asepeli. But they resort to one only option. Mais sikoyo tokozalaka bongo. Ngana kozapa bongo bala Zemi wana te. What I think? Lili, you asking me to commit a porn. Olobike ko kipango te. Oyibinga pete. Well, I wonder what the old man is saying. Nazo mikumitu na ngambo ko pona nini yo ko stanga mabe. Yongola lokolo. Ndana ke inanga. Bandeko mwana mobali ayoki ke mwasi azalani akomi na Zemi. Abandonné. Kolela te. Il faut prendre soin de Yomoko. You ever drag me into it? I mean, do not drag me into this. It's just azalaki na esengo na bolingo alengeli babima na mwasi ntango ayebiseka aza na Zemi akei ça veut dire que alingaki te yango oyo akopia nzoto na yo. He denied the pregnancy and even threatened to kill you. Yes. Ask Jackson. This is funny. I don't know what to do. I can't even go for abortion. Personally see Jackson. Are you doubting me? Listen, I want to hear Jackson. Then I'll put it. Okay. Mwana mwasi alobinga na kwa adoption yangu. That was how the other day. Just park, please. I need to. Tala nalingina swala nayo. No, seriously. Bona makambo yesu aliko le karabiso. Okay, all this way as well. Kwa swala nanga kamo nini? Okay. Na ilingina yo kasiko. Here we are. Azota na mtema na oto. I'm supposed to talk to you about. Na sipotaki pana swala nayo pona makande kuna ngawana. No, if it's about Emilia. It's okay pona likamwana komitu msate. I'm supposed to talk to you concerning her with you, but I'm doing the opposite. Nalingaki kosana pote mana wana asana Zemi. Asala ki test bimi positive. I have always been in love with you. Na kanisa usaka mobali moko salaka naye. Serious. I have kept this for long. Na zwaki yo depuis kala bo salaka kanaye. I know. Na yebi. Eza malamu. You wanted me. Uyolingo sunganga. Forget about standing. Bo sala makamwana. It's you that I love. Bona bolingo. Look, I'm suspecting this is your love. Na zo suspecter na nengo komo lobela ngayo. Serious. Was that serious? En tout cas, naza serious. Serious. Papa nini oyo? Mwana mwasi. Akomi kabaka. Tukotika te komona kama mama na ka na eta oya komi nango. Ipoto luka mutu lemo kubo ya kubondela pona yi. Don't worry. Kwa mitu msate mwana nangai. Mama. Mama respire. Asali mu kubanga te. Let me go to Pende kumwana mubala kwa hii. Mama ndenga ningali pe mwana mubala kwa hii. How is the president? What? Nazana impression moko te pona likambwana. Okay. Okay. Just for me. Eko boba telango pona nga. This is my personal. Na yeli omu tinanzambe aliga bonde la pona ndeko na ngai. Thank you so much. Merci beaucoup. My pastor is my son. How's he doing? Est-ce que kotika biso to kota ka tuna to bonde la pona I'm afraid, sir. Okay. Son has been infected by deadly virus. Parce na nyosi na sali ezo simba te yo ezo sanga délivrance moko makasi. The devil is a liar.
nazomona présence ya démon kati na ye. Bandeko, pasteur alobi amoni présence ya démon kati ya mama oyo azobela. Parce que mama azoningana te, miso po ezokanga te. Mama kobanga te nzambo zawe bosunga mama yaka. Mwana mwasi atindela mama ombeli po mama boyanga mwana mobali bazala na ye. Bandeko molimo mama eza bima nini yango ezosalama nkolo zawe bosunga sokosungi te pasi na pasi. Mutu na nzambe aza wapi abondela babenga ata Pasteur Blaise Mvika to Pasteur Blaise Kodi ya Église ya Sion yo aya kobondela. Mama tali nzoto tokei mama pakei. Rien n'était possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bondi melanga soki pasteur na biso ayebisika boya ko bondela be mama oyo akopika pe molimo ekozonga. Bondi melanga ye. Pasteur taliye wana. Tala ndenge komi. Alléluia. Betata maboko mama go tozali betata maboko mutu na nzamba ye. Betata maboko mama kapupu beta maboko. Ngala kala kapupu yozo tala ngo beta maboko. Rabayi kabasondo boshika baba. Pasteur azo parler la langue. Pasteur. Thank you Jesus. Merci Jésus. Pasteur a sentir eloko moko boye. Lokola mo absence à molimo mama. Pasteur. I'm very sorry we came a bit late. Na yebisa que les gens étaient en retard. But I assure you that wherever she is right now. Déjà ba memaki ni azasu surprise na minute boyete. Pasteur. Mais il est what? Oh. Bandeko pasteur abandi azotanga Bible na ye. O tomoni eza pasteur pourquoi solo. Babimeli. Listen to me. Yo kangai. I know you know who we are. Na yebi ka yebi biso to sabanani. Mais sikona makambo oyo. Be to yourself. Il faut se prévenir yo moko. And stay away from our activities. Il faut zala mosika ba activité na biso. Or else you will regret it. Yango na yeko bisayo. Satan, you have no authority. Bima na bosote kala monoko. Mukoki ko fungula monoko no tele bosola biso. Po sauver bato biso to zonganga. Na molili yo bo big sabango. Bona mission ya mana masona. I will not warn you again. Na verside ko kele sukwate. Na kombo na Yesu Masihi. Na longoli milimo nusu mabe zakati na bino. Bosala musika. Na komande bino bokende. Na kombo na nguya nyo sanzambe. Bakei. Pasteur oyo aza pasteur a solo. Nzamba sunga. Tolengande ba pasteur a boye asungi solution monani. Mais ba mususu ke azosenga no ba mbongo pona prière. Na Bible balobi bosi ya pamba kokopesa pamba. Ezalaki ndoto. Pasteur a la muki. Oh nzambe na ngai. Oh nini olakisi ngai. Ndenge nini okola sanga makambo boye. Makambo wana moni ezalaki ndoto. Sima kolamuka bandi kobondela. Tuka na zwi solution ya makambo na ngai. Na kuta na mutu nzambe moko boye. There's this new prophet in town. Prophet wana. Ata makasi. Soki asali yo eloko. Ifo simba. Prophet? Come on, Stella. Ndenge nini kamile yoko ndima ba prophet msusu wana. These people are very dangerous. Batu wana baza dangereux makasi. You get it? You don't know people who are. Baza batu moko bayeni satana mokilo oyo. Baza ko mibenga prophet. Kuna kosa kama tu. Kanga mono ko nayo. I didn't seek for advice, okay? Est-ce que ça malali pona na conseil mabe ozo pesanga? You listen. You listen to me this time. Yo kanga na mita boy.
You don't know my pain, do you? Putting on the shoe, I know where it pinches me. Naebi nini yango pe mutu ana sali nango. Pe mutu ngo ta pekisanga okende pa na ye. You know what I've been going through the hands of this man? Ngada unatoka ni kukusa ba desir na ngai yo pekisanga. You are married. Usawa kubadat. You don't know what it means to be single. Dio sikoza ni mlangana za kaka sel ngamo ko mutu moko boya asunganga zate. Istele sabu ngote. Oso comprendre ngate. Kupanga te ngana comprendre yote. I didn't call for your advice. Okay, nazana posa conseil na yote. Yo zala musika na ngai na conseil. Yo ndimelanga ka onga na usolo belayo. Bandeko mwana mwasi ayokani na prophète. Pasa ça posa mobali. Lisungi aye pa prophète. Prophète ango rasta. Lakisa maboko na yo. Mwana mwasa yeba prophète oluga lobiko. Tala, ba prophète ya Nzambe ya solo basali na mokili. Ya fope basali lokola ba oyo batili bango pa diable. Mais ya solo basa. Uzali na mwana mwasi moko bazola ndela una sima na yo. Yango nde balatisa ko maske moko bo mobala ko linga yo te. Oko sepela te na vi na yo. Mwana mwasi asimi mono. Oko za solution te ya mobali pemeni na yo. Oko bala pete. Oko sala nyonso bakolinga yo te. Prophet, How did you know all these things? neni oyebi makambo oyo? I told you what brought me here. Nani ngo ayebisaki makambo na ngai? Na yango No, sir. Yes, sir. oyebi yango? Ah oui, nayebi. Prophète asakoli makambo ezosalema kati na ye. Nayebi nini nakosala mpo na yo. Il faut kotesa bo, il faut leka na lavage. Il faut tout tosala o cérémonie ya makasi. Okoswanu mobali. I believe you, prophet. Na ndimeli yo prophète. In 2 weeks. Na 2 semaines. 14 days. Okozwa nyonso oza nango posa. Basenge 14 jours. Akozwa oyo nyonso aza nango posa. Na yango. How much, prophet? Combien? Iloko te. Sikoka na butu ifo ya pona cérémonie. Tangu na sala cérémonie wana ndio sine kufungama. Oh na ndimi yo prophète. Bandeko. Prophète alobi cérémonie na na butu 0h. Ah na cimetière. Oh Nzambe. Oh! Bandeko basi bozwa mayele pardon na bondo bino bozwa mayele. Moto na Nzambe soka benyo na butu délivrance kolinga oyo bana place yango wapi. Kwani kana butu kwani na moite. Est-ce que Nzambe na biso abikisaka na butu na moite? Oh makila na somona Yesu. Makila epandola esala ebatilo na komona Yesu. Amen. Makila na Yesu. Ekotambola na yo. Oh. Makila na Yesu kamara. Makila na Yesu batela yo. Mobali na place ya pembeni na yo. Amen. Mobali na place ya pembeni na yo. Amen. You search. Niosa Yesu ya pembeni na yo. Incantation. Wana invocation.
kati na cimetière tomoni kuna croix mo ba bougie peli bazo sala mo délivrance na lavage bala na solola kinaye aza préparé pour na yo. Est-ce que Dieu a préparé? I'm prepared to meet with her too. Naza préparé pour na kokutana na ye. Ok. Bandeko mobala limwe balobi kaza préparé pour na kutana na ye. Batindi ye kende pe alimwe. Bandeko film mo eza kitoko makasi ete ya biso vampire abimeli oyo abimi na lelonga vampire. Bandeko na ngai tala mobali achange ko siko akosepela na ye makasi. Tala mobali batindeli mwana mwasi aza nani vampire na monda molili aza na place. Est-ce que baza na kimi? Tomoni pe mama moko mama traditionnelle oyo batinaki azala mama moko ya traditionnelle. Bos osiko oyo ya mabe parce que malamu pe bazali ba oyo bazobikisa bomona pe déjà bapelitier agwa de mungu nyonso eza malamu. I need you to revoke the spell you cast. nalingi bainvoke grand na biso On the young lady you cast the spell of Tarsus. pe nyonso ekopesamela bino For she's to get married to Candace, the demon. sikopede so bolingo ota pouvoir mosusu wana. Evoking that spell. na invoke ye Then let her die, and her soul will be given to the great master. na kanisa ifale kaka to invoke ye. Kama na masi ya seki bayebisi bango invoke grand maître seki. Great mother. Grand maître About that, my friend, I came in respect of the other kamera time. nanga ona yake ota maske What happened to her? nini yango ekomelia. Great mother. Grande maîtresse I heard she's getting married next weekend. azobala na semaine zoya To happen. I don't want nalingi teke ya bala na lite aza na esengo. She's getting married and you don't want her to get married. Yes. Siko azobala yo lingi te aza na esengo. Oui mama. Bandeko baloba na biso ennemi na yo akoza peka mutu andako na yo. Tala mutu avana kana ye alinga te moninga na bala. Zwa oyo. Take this. Zwa pe mususu oyo. Tie this on your waist. Kanga ngona zoto na yo. Use this to wash your private parts. Te soke ninge ko ma olati yango. Thank you, great mother. Oza la lokola parti na mususu. Bapesi eloko ezala lokola parti moko ya valeur mpona ye ake sale bisala sala. Oyi mirugu Ọkụ ikuku wa mmụọ. adigboroja bandeko tozomona oyo batindaki lokola mama traditionnelle moko boye azosalela mpe kaka lisi te nyonso na ye ezotaka na monda molili epa grand maître lisi te me kasi nayebisi bino bamama malamu mpe bazali baoyo batrikaka mpe na kimia nyonso bapesaka mpe solution na nyonso tosengaka. Tala monde traditionnel ya lelo kozala mpe kenge ya bien baza ya mabe mpe baza bamisu bazalaka na bo banganga bakoma bamédecin traditionnel ya bien nazoloba boye ya bien baza ya mabe mpe baza. The friend is getting married. Oh, mwana masona linga bala. Yes, great mother. Oui, azobala. I will give you power. Nakopesa nguya. Power that will make you to speak anything you want in her life. Pouvoir ekopesa yo ko yolo banyoso zala ngo na posa na vina yo. Oh. Great Master Lucifer. Grand Maître Lucifer. Your daughter is coming to you. Mwana mwasi na yo yeye pana yo. Kosenga pouvoir pana yo. Siko pesa ye pouvoir monene. Kongola monoko. Melango. Melango. Ah, melango. Melango. Swallow it very well.
Ah, kosola malamu. Bandeko ba menise bimela mela. Bimela mele kotiye. Bazo seka ye kuna. Bandeko tala ndenge baseka biso na monde ténèbre. Tango kende komitika kuna baseka kaka boye. Mais pas nzambe bako seka te baya bako na esengo na kimia. Yango nzambe biso apesa kimia. Praise the Lord. Tosambela nzambe. Praise the Lord. Ndiolo komisama. Pastor Onyeka. Ngana za Pastor Onyeka. And Pastor Tunde. Pastor Tony. I want you to understand something. I want to share something. You see, the fear of the Lord is the beginning of it. Says, they that wait upon the Lord. So in your services to the things of God, I want you to wait upon the Lord. No matter the challenge that is coming your way. And dedicated. Yes. Oh, merci. Babes, I'm off here. Don't you You have to listen to me. Listen to you, you see. So tell me, why should I listen to you? Because for your own good. I'm sure you don't want to endanger your life. Are you trying to threaten me? Do whatever you want. She's pregnant for you. Accept the responsibility. If I don't, what can you do? Come to think about it. I'm really the father of that child. You and I know that you've initiated my lovely Amelia into prostitution. Different sorts of men. You rope me into what I know nothing about. You are a bloody, irresponsible. What did you just say? Get out of my way. I said, get out of my front. Nasani songo makasi nayo antuka vraiment usafike makasi mwasi na ngai nayo kaki sikolelo na sepeli. That's my sweetheart. Oh bombo nanga sukali. Téléphone est sonné. Hello. Yeah, you see that me go speak. Oh nazoka yo. What? Nini? Lord of Jesus. My factory on fire. Kamina ngabutu wananga tumami. Why? What happened? Nini ngokomi? Zambi. Bibi kuri kisa. Kamina mtu kange su moto. Komeji usete pona ngo. Kala nzaba webi ni awo ngosala pona makambo. What is the cause of all this? Kala mgomo kufuta ngama bi. Oh motema na ngai. Komo sala mabe. Komeji msate. Bandeko mobali oyo akenda kolinga mwana mwasi wana mabe mutu kane tumbana osisina miego ndenge ni makambo komo komelanga bo mabe ni pona ndizo nzani pona nini makambo na merite makambo bo my factory got burnt na komi na patate mo kama mabe oh my cars no one is with me wakamila ngamnyoze komo be bakabo hey my account has gone red nyakalisi fona na yeba konto so utawati ukenda kubimana mwasi mko mabe bino bolinga kabilinga linga papa utine na fia malamu siko kimya komo sanga hii nituke komo tumba komitungisa ti For how long am I going to do like this? toyebi nini nango nzamba kusala kati na biso
you are. Kitisa motema na yo. Bébé, soko komi tulisa makasi kobela. Mama zo console mama. You want me to become a widow? Oyebi nini yango ifo tosala? Tondimela kanzambe. Don't do this to me. Komi tulisa susite po nango. Zala na kimia. Nzamba yebi. Oyoki? I love you so much. Nalinga ka mingi. Ngape na longa ka yo. Baby nanga komi tulisa sute. Na yebi. Baby, forget all those words. Bebe bosana nyoso. You're supposed to be crying. Ina ningi ka osala na kimia. I'm not doing that. Ngana yebi ke ozaka misala sata. Alors pesa bi propre bebe nanga yi. Oh, komi tulisa sute. Okay, toke na chambre. Ya, tulisa na sengo. Okay. Mama zali ko consoler mobali na ye. Na nyoso zali ko tomela bango. Papa bitulisa te. Azo ba te wapi zo kama kambwana. Tomoni mama zali ko tanga livre na ye. Na kata ndako pe mutu azo ko beta kuna. Nana zawana. Okokota. Femela ya bandeko. Mwasi otobi misala na ye. Toyibi misala na ye. Auta na monde ténèbres. Young lady, how can I help you? Nani nango na kosunga yo? Because it demands that you tell me to at least sit down. Na ye kotala pona mobali moko afana na lako. Asa mobali na ngai. To answer your question. Pona ko répondre sur mutuna na yo. Home? Yes, home. I'm here to see my husband. Asa mobali na ngai. Hey. Mwana mwasi mobulu. Your husband. Mobali na yo? Young lady, there's young man. Unless I come to be my husband. Awa tofana kana mona mobali ngai. My husband. Mobali wewe afana kasa mobali ngai. Yene na kieko tali. Why didn't tell you about me? Pona nini yebisa ke pona ya propona ngai? Jean Disi. Another wife. Ozama sina. Shut the next door. No, I'm very sure I'm in the right place. Naza siri na place oyo. Yangoni na ye awo. Tell me about you. Yebisa kinga pepo na yo. Anyway, don't worry. You know, ngana na mitisa ite po na yo. He actually gave me this. Yeye mtapesa kinga oyo. Aliaso yeye mtacha kinga ngona musapi. For lying to me. Palo baki akoko sanga kiangona pesa kinga yango. Nini? In court. Pesa ngango podi akoko sanga te. Telemana. What are you doing my house gift? Oyo sa nini nanda kunanga gift? Do you know her? Oyo bien. Tala bima nanda kunanga yi. I'm going nowhere. Nako bima te. Tala bima wapi? I'm not going anywhere. Nako kende pa ite. I am not going anywhere. Nako kende pa ite. Soki yo bande oyebisi mama sina auto. What is it that you say? Your soul belongs to me. Tiko lelo zo bangai. Jean Disi. Nina wewe te mobile nanga. Mama mamole même moko. Nina wewe te mobile nanga. Mobile nanga. Papa, abeti papa oyo. Jean Disi, moyiba yanga bona koyiba kobanga te. Moyiba yanga bona koyiba. Koboma kopanza pe kobebisa. Bon. Yozali nzambe na bomoi nanga. Nako kumisa kaka yo. Mwana mwasi abimi awa kobima. Young lady, Madam. Please, sir, I'm looking for Nazoluka. Adewumi Crescent. Église Ademu. Yeah. is the lady. C'est ça nango pembeni awa. Please, where is I can't find it. Sikonzelani na kosa pona kwa makuna. Number 53. Yes. Église anade Zakaboy. C'est là où. C'est est-ce que la kisanga? Bandeko. OK. Nako klaksai. Bandeko tobo sanateke mwana mwasi abimine na mira, abimine kaka bimela na bango. Musala sa telezoko kisama. Pasteur autozwa conseil de pas moninga ne pasteur. Balobi to ko samate na mokili oyo. To salela nzambe parce que elangani sa monene. So, Pasteur tiko iza wapi? Here is number 53. Yango wana kuna tako ko tika bozana ngo musika te. Nga azoke nanga boy. For evangelism. Nako ko evangelisation nanga ba.
You're such a Ok, cute tout ça, man. tout ça, il And so sweet. Ah, usa kitoko makasi. Don't use that kind of words again. Okolobelanga makambo mosusu boye te. Osengaki lisungi na sungi. Na nini? Uza pasteur. Naza mosala na Nzambe. Pasteur. I thought you're holding a dictionary. Yango nde ozotama na Bible na yo. By dictionary? Eza dictionnaire? Only Bible. Eza Bible. That makes it very good. Ngana kanisi dictionnaire. Can you help me with your contact? Siko okopesa nga numero na yo. I need people like you to help me. Nalingaka bato lokola bino bosunga nga na mabondeli. Please. My number? Numero na ngai? Please. Oui. C'est. Pesa nga numero na yo. Ah. I just don't know what to do. Ngana nazoyeba te nini yango nakoki kosala. Mwana mwasi aza na zemi. Siko solution nini nakozwa mpo na likambo oyo? Kome tungisa te. Oh, nakozala uzwa solution mpo na yo. Nasunga yo. Nzambe na ngai. Te nakondima ngo te. Na bolongoli epo ate aliti koyokisa soni. Okozwa succès mosusu. Kose pretendre tu na ye te. Ok, nayoki. Mwana mwasi. Sikoyo. Mikome tusasute mpo nango. Where do I start from? Tiko na kosuka ndenge ni mpo na makambo oyo. Nayebi so yango nyonso ekende yango malamu. Nakozwa so mpo na yo. Na eza mal sir? Ah oui, naza sir. Nakosunga yo. My sister. Sœur na ngai. Jesus Christ. Il faut ndimela Jésus Christ. Parce que aza ye moko kaka mobikisi mpe mondimi. Book of John 3. Na Jean 3. Verset 16. Alobi. Po ete yawe alingaki mokili. Atindaki mwana ne moko alikinga. Oyo akondimela ye akufa te. Kasi akozwa bomoi bwa seko. Mpo na makambo oyo. Ngana yo. Na yango nde Jésus ayola biso akufa biso na kulusu. Yango nde tondimela ye. Soki ondimi Jésus Christ. Nzambe aza na pouvoir ya kosala nyonso kati na bomoi na yo. Mpe akobikisa yo. Akopambola yo. Ezala mwasi to mobali. Soki andimeli kaka Jésus, Jésus abikisaka. Amen. Amen. Pasteur alobi maloba solo. Ezala mwasi to mobali. Siko alinga bondela mpo na ye. Na kombo ya Nzambe na ngula nyonso na bondeli. Misala nyonso Satana ezala mosika mwana mwasi oyo. Natiki ye na maboko na Nzambe. Ba problème na nyonso papa oyebi yango. Sunga ye na nyonso ezutumisa moboi na ye. Tata nenga ndisili kondimela Yesu masiya lokola mobiki mpe mokangoli. Na kombo na Jésus Christ. Batela ye nyonso oyo mabe bazolinga basala ye esala mosika. Bongola ye na kombo na Jésus Christ Nazareth. Mpe na nguya Molimo Santo. Amen. Oza exaucé. Nzambe asili ko exaucé yo. Ah, pasteur azo évangéliser bato. Ezala malamu pasteur otalisa bato. Ah. Jesus. Yeah, Pastor. Oui, pasteur. I've been waiting for you here for like Na bana kozela yo. Poto solola. Why don't anything wrong professing my love to you? Pona nini oko prophétiser fi na ngate? Because we have become a temptation to me. Parce que oza na tentation liboso na ngai. How? Nenge nini? Does being a pastor stop you from being human? Oko ya liboso ya mwasi? Someday. Un jour oko kancha oko ya liboso ya mwasi? What's wrong in me showing you that I love you? Mission nini osala ngongo menga na lingi yo? Olinginga? Oui. Ah, pasteur balingi. Oh, Satan. Asa mokosi. Ah, eza malamu Satan. Kobonela sute. Nakei nanga. Abaloki akene. Pasteur asepe. Ok, zonga. Yaka. Pasteur baséduire. Sodoma et Gomorrhe, likwisa maboye. I cannot. I'm a man of God. For God's sake. Nakolinga te pasa za mutu na Nzambe. Soki na kwisa meza malamu te. Ngoza lukanzambe me encho fo bala. My house. Ndako nanga. Come on. Siko. You don't like me. Do olinga te attracted to me.
Est-ce que vous avez une sensation beaucoup de pananga? From this chain and captivity of religion. Yo koti kanga na captivité tena zela kana nzela bo ifo comme ça na ndako na yo. Oh ntambe na ngai. And what could that be? Ulingo ke na ndako na ngai. Pona nini? Yes, you can't do without it. Te tukosala ngonga nayo na ndako na yo. And your life will never remain the same. Na lingi na zala bombo ina yo. Yo pe bombo ina ngato bina mo muke. And you won't forget it all your life. Est-ce que vous savez la vie na yo ni nango ifo sala? My pastor. Oh pasteur nanga so binganga. Ah babo to lié téléphone. Pasteur titulaire abengiye babo to lié téléphone. Just give me your heart. Yo siko pesanga motema na yo. Yeah. Pasteur akwai si Bible. Abomination bandeko. Akwai si Bible. Pasteur akwai. Yeah. Wana manzaka ka batie na tolo Bible koi manzaka pamba. Bongo tango ba robeta ye karashia. Pasteur. How do you feel now? Na sentir ngo malamu. Ngape na sentir za kitoko. Na ndimeki yango te na bomo inanga na koso amasi lokola yo. Pasteur akwai sami. Yo posa bakasi boyi. Mindenge na temo emona ko temo na Bible na kansa uzano pe faible. Njoka ndi mutanzambe pa kosa makasi lokola yo. That which you comes as sin, he does not. Na yango na sepeli na yo. You say some set of wicked humans impacted this doctrine on you. Na lingine sana impact moko na yo. Of the good things of life. Osala kaka la bombo inanga bisaka ngai. Sweetest part of life. Ndingo sepeli singai. You say you don't need to worship there anymore. Uzo santi te unga na santi na zo santi kati na yo. Ngape na zo santi pe soki na santi te na ko sala wati. You have to do as I've said. Ti fa la nyoso nga na zo sepela nango. Now is the church of your own. Tala ndintegrite zaka kanza ndunjoto na yo. Cannot be possible. Na ko bosa na yo te. What makes it impossible? Esa impossible. Ndini? I need a huge amount of money to establish. Na lingi mwasi bokubu ya sala pembeni na ngai. You don't need to work. Osa bolingo na ngai. Pe na kotika yo te. Na osaka moko pe na sana yo. Much money as you want. Na ndingo sepeli singa mususu na salanga ngote. I will give you double. Na kopesa yo news. Me trouble te. Okay. Na kopesa bo moyi na ngai. Thank you very much. Merci beaucoup. Bande komona mwasi to mona ki ko bimane na mie. Kwa lo bia kopesa bo moyi na ye. Mama pasa ko bote zo sala. Tala ninga baso simba ye. Docteur Sungaye, tala pe docteur Angomis. Mwana mwasi alingia bota na kati ya hospitali. Naya ko sunani, kala ko sunanga. Mwana mwasi